na daipen to ala ko teka na balabala ba mama to souffrir to na pasa ko teka ya malonga te basela biso wenze to na posta ya wenze o to na ngo posta wenze to na posta wenze to teka kasi beaucoup mettre yaki otala bino asai bino wenze te biso na sele to na beaucoup mettre na lobi bo zela chef de l'état zo le to ko to tsabo ko za salté boité ifata zo le ka biso to zo mone to zo sepe la makasi bosenga biso za vraiment wenze za net ya liberté to longwa awa po to za mal à l'aise awa soki toteki te tokolia te bana bakotanga te donc susi na biso eza kaka wenze tonika bisika bien na bamesa ezali kone toteka boye eza sali te so mbula ye biloko nyonso ketyola na mai tosenga soutien bata motema malamu bakonzi mpona koloba ke towana biso na bakonzi te so toyei na bakonzi awa mais towana bamarché pirate oyo te donc tozala biso kaka toluka todébrouille mpona bana totangisa tofuta bandaku donc eza kaka pasi donc nde toza boye neti boye base ya dongo soki eza likolo ya mesa kili ata azoleka na jipi na mosika asani amona aye asomi me na moma oyo tokiti na se seke moto afa mona biloko fo aleka boye aye ako ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi matolo mingi bana membre ya bandeko balandi ya biso podcast télévision tokiti na wenze ya Daipen wana tebokoka na camp Daipen toza na wenze ya Daipen na kati ya Daipen wenze zali toko sola bena ba mama kotalisaka bango mosala nini ba mama bazali kosala na wenze ya Daipen et puis koteka biloko te ba mama bazali koteka na kati ya wenze ya Daipen balobi te Daipen yali monene mingi Daipen eza monene mingi bomoni wenze na bango ezali bon toyebite pona mingi chef nzamba nzamba na talisa bino na wenze lolenge ndenge ezali awa sope ko senga pe bakonzi batira bango mo esika pona mbula soke beti bo toyebite ndenge bakimaka na mbula pasi yo bamonaka toyebite soki ndenge ni sope bokoluka mo esika moko tiela bango esika mo kitoko ekozala mo bien balobi wenze na kati ya Daipen toko pe bati musukuna na kati bakoloba ete wenze ezali te place ete esengeli bakoma bavanda vraiment ezala wenze ya pop ezali te yango tokobeta sete chaque nzamba nzamba nazala na wenze ya Daipen tokosolola na biloko mama bazoteka tozala bino elongo to bandawa na mama tozala na pesa un grand merci na ye moko boss Roni Malundama Jeking Malundama mère Laura Chou bazali wana pesi un grand merci pe mbote mingi mingi na ye moko papa Lema Nzeku balobi mwana mama Manzeku ya motema na Lemba na Bruxelles azana mwana Lemba mazana na Bruxelles na peso be mbote mingi tozo banda masona biso bena mama toza na wenze ya Daipen wenze ya Daipen oyo yebana ba diaspora tout boyebi boyoka na Daipen to so bena bino mbote mama mbote papa na lobi boy boni santé mama santé eza bien papa siko mama mekano koyebisa biso yo bandi koteka na wenze ya Daipen kala ou bien sika na bandi koteka kala
bandi oteka kala mais quand on a biso ba passe ni obino bozo omona na kacha daipen mais quand vraiment ko ba fungola ba konzi bayoka bandeko bayoka biso toza na posa na biso basali ya biso wenze zate tande tozoteka na prince boyo eza pe kitoko te baluka biso esika penza wenze bien basali biso neti ya liberté po tozwa bisika mo tovanda kalme toza kalme te po abazopanza po esika posa azoleka ekokozala boye te eza kitoko te faiva wenze penza toniva wenze eza donc mama lobi wenze ezalité Montréal panza laksa be wenze laksa wenze bandeko bamona balanda podcast bamona o tu bandeko balanda chef nzamba bamona président pe aleka kabena wenzo président aleka na prince donc à côté la kaboye na kan à côté na eti donc c'est le pont à président bonase kuna kena wakotala bandaku misala nde bato bazosala donc c'est à côté na mte le pont on a zotonga na monité bon maman mais quand que ça biso tango ba panza rabino ba bengana rabino bokende vraiment ba bengana biso tozaka mal à l'aise pour se bisika penda sirizate tozaka mal à l'aise ndenge zawa. Merci bana membre balandi ya biso podcast télévision tozo sola wana mama ndenge te tozo sala makambo itali mais ana okota mama ko pusa na beboya ko pusa na wa to sola na mama wa de makambo te mama mbote papa journaliste mama mekano ko tali biso na wenza daipen Montréal biloko mama zoteka zwaka ngo vraiment bandeko batala kana biso podcast télévision boni mama kombo nani mama kombo na nga mama jolie mama jolie obandi oteka na wenza daipen akala na banda mwa kala papa o eza wenzete eza marché pirate tozaka na wenzete na daipen now en tout cas tozo souffrir makasi na mvula awa ezaka pasi pe koteka boye to monde to teka na mabele baboya to tcha ba mesa bazo benga na biso bazo panza tozo luka mutu oyo akoyeka na biso ta mawa asa la biso ta wenze quelque part po awa eza wenzete eza prince mutu koko uta kuna e ko ramasser biso nyonso na bana e kota plusieurs fois batu bakufa mais toteka ka pona ko zanga marché mutu kapel lungwe kota batu pe longwe kuna na goudron e koti pe boye e buki pe batu e buki pe ba mesa batu pe bakufi mais toteka ka pona ko zanga wenze soki balakisi biso esika wenze ezali en tout cas ba marché pirate nyonso ezala lisute. Merci papa. Peut on appelle maman loba moi liloba na yo nga maman Rebecca toza na wenza daipen en tout cas to senga soutien batamutema malamba konzi pona koloba ke to wana sona ba konzi te to na ba konzi awa mais to wana ba marché pirate ote donc toza na soko to luka to débrouiller pona bana to tangisa to futa bandaku donc ezaka passe donc de toza boye neti boye basa dongo soki eza likolo ya mesa kili ata azoleka na jipi na mosika asani amona aye asombi me na mama oyo tokiti na se sike moto afa mona biloko fo aleka boye aye akoti nde amoni biloko asombi neti bo banda tongo to ayito bimisa ta biloko mosusu yango koto baki yango biloko yango banda on est dongo gombo dongo na li français bo sironi malundama yani malundamba dongo na français nde gombo na foni bombo mais ezaka passeport côté ka ezate en tout cas to luka ka yo mokonzo a mawa o ta penda abi daipen maman bana volonté na posa koteka o ko soutenir biso luka ça espace acha biso ka to sani to débrouiller pour to soit moyen de vivre. Merci maman nata wenda daipen mais na sentir binoté moi le maman tata na bana tikala na ndako en tout cas papa banzembu wana biso kasi te yemba tata na bana yemba na biso ngo tata bana wana sko bino sko ne boyemba ngo mais bozo batama to batama te to yemba soki papa zui makangwe bana nyonso babeli kwashe mamele ndebu kitoko soki mama zui makangwe tala bana bayemine mamele bali babe kitoko yaya yango kande baso ni malundama bameko banano mwa nzembu wana soki papa zui makangwe bana nyonso babeli kwashe mamele osoki mama zui makangwe tala nyonso bayeminene mamele
En tout cas, balobi awa biso to na ambiance mais après ambiance na biso to na posaka ke ya wenze donc wenze soki en tout cas non eza bien le jour yo pour le cas okuta biso donc et to sepelera ensemble biso nyonso note bandeko bayoki bandeko bazolanda biso bakonzi bayoki bandeko balanda mingi mi bakonzi balanda chafu nzamba nzamba bakozula bino solisa wenze bana membre tozawa na wenza tozosola kana ba mama wenze to yeba kaka mwa posa na bango na biso podcast télévision mama Thomas Chazaliawa mama Thomas vrai chéri i mère nanga boni foi ça te na koloba nini papa mais na oyibi koza mo tikitoko na cho atali toy na chali toy bosi roni mondama na o chabeli toy ah te papa on dit be kitoko mama na ngai ya solo mais tomate ozo ba tomate nozo te aka ezala kitoko lokola yo c'est bon tala kaka to bunda bunda ka bana bazala mama nanga mekano koloba na o ezali o yebisa biso na kati ya Daipen eza ndenge nini obandi kala na Daipen bapasi ni bozomona na wonza Daipen na bandi vraiment kala aba 3 ans déjà na ça pasi to mona ka ko bengana lelo ba bengani lobi ba bengani ka bongo wenze balinga usala biso wenze te to vivre na balabala ko wenze ça te moto senga kaka basela biso wenze po to vivre talaka to vivre ka bongo bana ba vivre ka bongo classe bana ka makamnyoso ka ba papa ba tika biso na bana basundola biso to vivre kana mwako débrouiller bo batata basunda bino na bana basunda ni kaba kenda na bangoti bashoeza te talaka mibali nde basala merci beaucoup merci bana membre tozana wonza Daipen mama moi liloba pe mama abeta moi c'était na kati ya wonza Daipen mama nanga mekano koloba nana boni mama bien papa na ngai no potera pe na Daipen ngai petit na ngande oteka mina yotala donc c'est que yo posala pe wonza na Daipen ezaki toko Daipen mba libe na wonzete benele wenze beneki toko ndezande après le malamu ozwa il faut na Daipen poza biloko nyonso za na kati okosangelo mote merci merci bana membre tozana bino na kati ya Daipen tozo mama wa moi liloba mama mbote mama na ngai mbote boni mbote papa mama na nga tomoni wana wonza Daipen ozoteka banini toteka kako bengana somo ko bengana penda ya banseki te bato mabenda ba mesa bazotya moto awa wenze sate balukela biso nde sika bien oyo toteka les ko bengana eleki makasi parce que mekano kolobela biso oyo bozoteka ba point tu bien malala Montréal lakisa biloko ya mama ndenge azoteka ba point tu bien malala te oyo eza chou na citron oh boy combien voilà c'est 1000 francs 500 1500 d'accord mama nanga siko kolobani na bakonzi bakolanda biso baimboka ebele bakolanda biso na oyo etali ba wenze ndenge ni bakobuka bino bakosala nini pa na bino bakonzi biso posa biso ezaka to batongela biso esika batongela biso mesa wenze toteka les place okobengana eleki makasi. D'accord. Merci beaucoup. Merci bana membre tozana bino chaîne abiso ya biso podcast télévision ya biso télévision tozana bino longo tozana bino ensemble. Ole mama o baliloba na lobi bo nzela chef de l'état zo leka tokoto tsabo ko za salté boité ifata zo leka biso tozo mone tozo sepela makasi bosenga biso ça vraiment wenze za neta liberté tolongwa awa poto za mal à l'aise awa soki toteki te tokolia te bana bakotanga te donc susi na biso eza kaka wenze tonika bisika bien na bamesa ezali kone toteka boye eza salite so mbula ye biloko nyonso ketiola na mai. D'accord. Merci beaucoup. Merci Bandeko Naya Biso podcast télévision. Tozala bino longo, tozala bino ensemble. Tozo sur la masona biso to sur la pena mamawa, to moni awa. Yepa tana kati ya wenza mbote mama na ngai. Mbote papa. Boni mama. Bien papa. Balobini nya babengani bino na wenze yawa ya Daipen. So bengana biso makasi tozala leste na koteka papa. Biloko tokoya nango bazobebisa bazopanza bakonzi basalela biso wenze soki basali te bana bakokomela biso bapuluna ozomona balukela biso solution ya wenze tozana wenze te mituke kotela biso awo eboma bato
banke ya biso bazokosaka biso tro batere eza ebele me bazopesa biso te. Mama palinga loba liloba loba wa. Papa bourgmestre azuli biso mwa espace kuna basalela biso bawenze tokie mpe tokangi baplace ekomi kuna bata patrimoine na Daipen baboyi batata patrimoine baboyi balobi mwa ewenze ezala place wana eza te bateme bourgmestre mampa bourgmestre ayaki alobi tokende wenze atonga kuna bata patrimoine baboyi batelemeli bourgmestre asala wenze kuna te wana eza mabele na bango mobutu atikela bango yango tozokamwa papa biso toza mpe babitant toza na nsele awa tokoki ozala boye ya kobengana te lokwa bambwa seke bapesa biso place wana toza lesi te. Merci beaucoup, merci bana mambo tozawa bandeko pe ba koloba mbote ya lobi nini mbote loba va makati bandeko bazoka mbote papa donc elo na lobeza ka likamba wenzi omona lelo babengani lobi babengani lelo babengani lobi babengani siko tokosuka wapi totangisa bana toli apeka na wenzi siko yo imagine tokosuka wapi dollar ezokita teke o ndenge zana to debrouiller te loko mususu ka koteka bodete tozwa manière ata ya kolia ata ya kotangisa bana ata ya kofutela ndako ya bato me bakozobengana bourgmestre asalela biso wenze eza kuna terrain moko eza vide kuna baloba mundele ifo atikela biso mundele alingi nde kotika te tosala baaksida papa mbomona mutuka ekoti awe elokoti biso mutuka ekoti awe elokoti biso tokende wapi tosuka wapi me toa na Congo. Merci beaucoup. Merci bana membre balandi ya biso Podcast Télévision tozana bino longo tozotambola na kati ya wenze ya Daipen ndenge tozo continuer kotesta bino wenza Daipen mama Daipen bazolela esika eza kitoko makama malamu salama na kati ya wenze ya Daipen tozana bino longo wa na kati ya wenza Daipen bomonete tala kuna bana membre Montréal zwa kuna makayabu ndenge zoteka ma kitoko et puis biloko bien ezaliawa makamba kitoko ezaliawa na kati ya wenza Daipen mbote mama na ngai boni mama tie papa wana bomonete mama bazoteka bilo ya kitoko awa na kati ya wenze epi makamba kitoko ezoleka na kati ya wenze ya Daipen balobete wenza Daipen ekufa te wenza Daipen ezali tongomona mpe bakonzi ya wenze mbote mama na ngai yo nde mokonzi ya wenze ngai maire chef wa wenze tozoswana nini bokobunda mama na ngai boni mama bien papa na ngai oza bien mama na ngai tomoni yo noza mokonzi ya wenze ya Daipen ngai maire chef ya Daipen yo nde maire chef ya Daipen mekana okobisa biso mama wenza Daipen esama banda quand ane nini wenza Daipen esali wenze oyo ebani na 2021 wenze oyo ezalaka na ngambo ezalaka nde na ngambo sikoyo bato baza koteka kaka na ngambo malembe ngai nde naye kosala mpo wenze oyo na ngambo oyo koto mpe ezala ntango toye tokatisi tolongwe na ngambo toye tokatisi koto oyo tobandi koteka kaka malembe meme ase mpo na sele toa na wenze te basalela biso marché te donc yango tofondaki kaka na prince tobandi koteka tobundi bakonzi bayokela biso mawa basalela biso marché mboka munene oyo kaka balabala omoni oyo ezolesa bamboka nyonso eza koto oyo ezolesa kindobo ezolesa nganda yala ezolesa mbenzali ezolesa musolo ezolesa makayabu ezolesa bambu antenne babolingo kaka balabala oyo antuka bakonzi bayokela biso mawa basalela biso marché eloko pena biso toolela wenze eza te kaka prince oyo nzambe nde abatela biso na baaccident en cas de quoi soki baye balandi babengani tokimi toye kozonga ntuka bakonzi basunga biso tosenga pena bapartenaire bayoka biso mawa basala biso wenze toana wenze te donc siko mama na nga bandeko bazolanda biso donc yo nde ozali chef ya Daipen nga naza maire chef ya awa bo yo mama momona pasi bandeko bazoswana vraiment mama na ngai il faut d'abord travail bazowelela baplace eza te bawelela baplace donc ebela population place eza te yango mo bazoswana bazowelela baplace ya koteka mais soki wenze esalami ebetami te tomona liberté ezali bateki bamesa bateki bapavion ekozala malamu bakoswana te bakozala lese papa na ngai merci mama namoni eloko moko olobi malgré makele ezosalema bandeko bazoswana mama mete pardon ya tiana te tata nzambe azala nayo yozosika oswanaka nini
mobali oyo alinga otungisanga mikolo nyonso na mesa alinga otungisanga mikolo nyonso nayebi ete ya okosa kipastera batete aloko bayiba mapango bato ndenge ayiba lipango place na ngai yango wana bana membre ya podcast ambiance wenze mama nanga tosola nanu eloko ezali wala ya podcast nakoseka mi mama nanga olebe eloko moko ya bien yo mutu ndo kocha be wenzawa eya donc yo ndo za mère chef na kati ya wenze nga za mère chef awa tozali na administratrice azali numéro 1 na ngai yo tosalaka mosala na kati ya wenze oyo ye aza 01 nga naza 02 ya wenze yo nde mutu ndo sima sola wenze sikoyo banini bapesaka na wenze za ndeni batiki ya wenze bokongola yango bokenda yango na wapi batiki ya wenze tokongolaka yango mpe nazokongola yango mpe naokongola ekende ya commune merci beaucoup mère chef toza na yo tozosola namoni bama bayawa mama na ngai mwa liloba na yo meka koloba boni mama papa awa biso wenze eza te tozotelengana awa wenze eza biso te bisika koteka eza te toza na posa ya wenze tofutaka tike wenze ezalaka te bofutaka tike tofutaka tike tike bofutaka combien tofutaka tike 500 salongo 1000 francs kasi toza na place ya koteka te kobenga mikolo nyonso tozoteka te tozosufrir bafutaka tike na biso me place ya koteka eza te papa eza wana mama mekana koloba ntango bino bozofuta tike mbongo ya tike ezokende wapi kuna na commune ou bien ezokende wapi ekenda na commune mbongo ya tike ekenda na commune liboso eza kokende te batindi gourmese atindi bato alobi soki bomoni tike na ngai ye na kashe eza mbongo mpo basalela bino wenze totala wenze ezalaka te yango wana wenze balobai bosala donc merci mama nanga toza na bino elongo bandeko nde bazolanda biso partout ebele olingo bakisa mwa liloba topesaka milisensa nyonso topesaka tosepeli boye makasi merci mama na ngai mwa liloba no mama liloba eza papa biso tozalaka na wenze te bakonzi batalela biso likambo bino bato bomonana na bango batalela biso wenza na daipen toaka na wenze te toteka na balabala bamama toosouffrir toa na mpasa koteka ya malonga te basalela biso wenze toa na posa ya wenze oyo toa nango posa wenze toa na posa wenze totekasi bourgmestre ayaki otala bino asali bino wenze te biso na sele tozala na bourgmestre na sebo toza bourgmestre nga nayebi ye te awa bwe na maluku nayebi ye te ok merci bana membre toza wana tozawa tomoni mpe mama mpe azala mpe aloba mpe elongi ya mama mpe eloba mbote mama na ngai boni mama bien papa tomoni na wenzawa oteka nini na nga ateka mikate na makemba donc yo ne mikate na makemba mogali mekozona mikate na mama na makemba bandeko bazoloba mekana koloba mama awa na kati awa ya wenze ozoloba nini awa makambo ezoleka na wenza dai bani papa biso toluka wenze bachela biso wenze toana wenze te ko nyonso kobengana kotuma bamesa biloko na mabele toza na posa wenze ezala po biso toteka wenze eza te bisika nyonso se bateke bamapango batiaka esika te mpo na wenze soko bazotinda bato baya kokongola batike bakokongola wenze basalaki eza wapi yango wana merci beaucoup merci bana mambo atoloso na bamama awa na makambo etali kaka wenze ya daipen mama bazoloba na oyo etali wenze ya daipen makambo ndenge ezolekawa ndenge ezokendawa toza na mama awa mwa mbela na ya beta mbote mama mbote papa olobi nini mama na oyo etali wenze toza na problème ya wenze toza na marché te isele ekomi ya monene isele bato batondi awa toza na place te place oyo biso totekela eza place ya présidentielle tokoteka awa te bazobengana biso chaque jour soki lelo bokuti biso awa lelo nde batiki biso yango tozosenga bapesa biso nde place bakotongela biso bamesa tobanda kofuta billet ya leta bien mpo boye toza na place ete ya koteka bokotanda boye baye kopanza bakotanda boye baye kopanza antuka mpo na biso na nsele bandaki nkole mata boye toa na wenze te toa na posa basalela biso nde wenze susi na biso yango wana donc yango wana etala bia basala wenze mbote mama mbote papa komonoka jedi kayabu na mungwa susi na ngai ezaka wana mpeka faso mama alobi
ezaka façon yango tozotelangana toyunga na koteka eza te papa toteka te tozomona mpasi na wenze eza te papa totangisa bana minerval cher boteka boye mwa mbongo eleki na bamakambo ebele se wenze eza te toza mposa wenze kabino bozala wenze te me botekaka libanda toteka na pasi oyo eza tinela ngai mpo na ngai chaque jour tomona tike baosenga tike mais tike basengaka tozalaka na wenze te batike eyaka commune mais tozalaka na wenze te bayebi biso te na nsele banda bapapa na biso bakoko na biso babanda na nsele wenze ezalaka te biso bana nde tobandi kofofile mike tosala tobandosala bwe mais babenganaka biso chaque temps tika lete eyaki eutaka commune siko tika ngo eutaka commune bata commune bayebi biso te titike eyaka awa commune yango kosalela biso wenze te toana souci ya wenze biso bana nsele toana posa ya wenze po to vivre bien parce que mama nanga mekano koloba nsele bandi banda nini banda musika banda badara ti kinkoli donc c'est que bourgmestre oyo azo batela kinkoli ki pepe bino koto biso ayebi biso makamba wenze te koto biso na nsele ayebi biso po na wenze te tozalaka na wenze te mboka ine ezanga wenze banda sele banda nanu wenze salama na sele te bezalaka te balingaka wenze na sele te balingi nini biso toana posa wenze po to vivre bien lelo wenze nde yango oyo ezosunga population sa wenze bakokota te po basomba ndunda bakokota te po basomba babiloko oyo biso toteka oyo ezouta bazamba biso toana posa ya wenze eza na mboka te ezanga wenze so toke na mikao baza na wenze mbamesa mpenza batiela bango mpona nini biso awa na nsele batiela biso wenze te biso vraiment toana posa ya wenze bayoka biso toana posa ya wenze. D'accord, merci bana mboka bana membre bandeko ya podcast télévision bakonzi bama babeti sete baleli bali vraiment na posa ya wenze balobi bali na posa ya wenze pona nyonso te ezala bien bazolela wenze likamu na wenze awa na daipen yango ete bama tozana bango ape bakobeta mwa sete na oyo etali wenze mamu ngalo sako boni kuna tozali bien tozali o donc yo awa ovandi nde awa nde na wenza ozoteka bamwamba nazokoteka kaka bamwamba na ngai na makemba nakokalingaka bamwamba no na makemba mama na ngai mekano koyebisa biso na kati ndenge eza wana awa ndenge ozosala bamwamba no na makemba ozosango bela olenge bo nakotekaka 500 na 1000 fois parce que mama na ngai awa na kati ya daipen boza na wenze te papa toza na wenze te awa toza na wenze te tozoteka na risque toa na gourmet azaka pembeni 0 metre awa babenganaka chaque jour tokoma koteka na mutuma kasi tala nde toteka na risque prince yango bato awa so mutuka esalaka arside bato nyonso bakokufa topesaka tike na biso chaque jour 500 salongo 1000 francs wenze eza te mais gourmet tovota azaka na sele na daipen yawa donc bourgmestre oyo ya kinkoli avanda na nsela gourmestre mbogo avanda na nsela frank donc seke azokipe mosala ti awa papa mosala malonge eza te wenze eza te bantala mpena camp présidentiel bakonzi bakotaka anta président eza wenze eza te donc ata mpe tata mokonzi akotaka kuta bino bozoteka totekaka na balabala so mokonzi aye babenga na biso nyonso toke bandako tokomoka etambusa biloko na mutu donc soki nesi mokonzi azoya bino moye boteka eza te biso moye toteka eza te babenga na biso nyonso wenze etikali pwelele prince etikali pwelele mpo wenze te eza prince wana eza boulevard amunene oyo eza petit boulevard. D'accord, merci beaucoup. Merci maman nangai. Tozali rapé na maman ndenge tozosula mbote maman nangai. Mbote papa. Boni maman. Papa ya kolobeza te. Tozonyoka mama kasi place ya koteka eza te. Lelo babengani lobi babengani. Oyebiki ba papa misala penza mbongo eza te biso ba mama nde tozolesa bana. Lelo bakomi bengana biso na wenze tokomi mal à l'aise. En tout cas bozola biso solution bapesa biso wenze toteka à l'aise. Mikolo nyonso bazobengana tokoteka bana bakotanga ndenge nini papa. Tozofuta taxe, tozofuta ticket, tozofuta salongo. Bongo tozozwa place ya koteka te pona nini. En tout cas bazoela biso solution moko po toteka à l'aise.
Merci beaucoup. Merci bana membre. Oui, bolobini ni awa moi. Banga batia wenze koto buku mesra teke o mapangu. Lokwa basali ba station batie bandaku batu bakomo vanda. Place banga batia wenze bazwa pe bakombo batu bakabola pe biso nyonso to pesa bakombo na biso kuna. Na ba place bakabola la biso le ba bete biso ata ba bisika lokwa liberté ndeza ata banga boye to ata ba mesa yangwana bateke o mapangu so pe to keno na minute o mona banga nde to lia. Donc place balinga batia bino wenze bourgmestre teki yango. Bateki yango et pas bateki so pe complicité na bourgmestre to ebité. Parce que ko bani na bakonza mboka bali kolanda biso na podcast. Balandela pona problème na biso wenze o. Tande to teka prince à 0 mètre biso a. So mutu ke beti tono kuna. Mutu ke sala tono batebele. Bat nyoso ba kufa. Ba misu ba okata na maboko misu ba perdre ba vie na bango batiki ba na bango. Place a bien des aki kuna na kati ata oke o filmant. Place a bien wenze yangwana. Merci beaucoup tata moi liloba na yo. Nga nazana liloba te ba kontika ba raisonner biso pona wenze. Bisika toza awa ezana danger. Ba semaine utaki koleka mutu ke beta senga kana l'état azola biso charge a wenze. Bisika bazwaki mo espace pona ba wenze mais ba bourgmestre basani batekango. Ara souffrance a wenze l'état azola biso solution. L'état de la solution pour la ONG. Merci vraiment. Tata Lobi, l'état de la solution, le Lengue Zaliawa, na camp d'Ipen. Bana membre Tozana Bino, a Ozali na côté président Vandaka, mais Wenzeza Mama Bazo, la Wenzezalité, de Tozo Soukana Bangwa, de Tozo Solola, Tozana Bangwa, Mbote Mama. Mbote papa. Boni Mama. Kimezali. Ozoboa moi mai na matembe na. Matembe papa to ana wenze te to ana posa wenze papa. Tala nde to teka chaque jour ba benga na biso kaka moye ezate bosela biso wenze. Donc bino boza wenze. To za wenze te. Mais bo futa chicken no yo po futa chicken. Futa chicken chaque jour mais wenze ezate ba benga na biso kaka. Parce que olobani na ba konzi ba kolanda biso. Ah bakonza ngo ba lobaka ba osela biso wenze mais ti lelo tozela ba osala te. Ti lelo moye ba sala ezate. Moye ba sala ezate. Merci beaucoup. Merci bana mambo ya tozo pusana wa kaka na kati ya biso podcast télévision tozo talisa bino wenze ba mabaso lela wa na kati ya Daipen wenze zate bali ko benga la bango tomeka kosola mwa masolo mbote mama mbote mama yo pe oyo soma na wenza Daipen. Oui na yo soma na wenza Daipen. Yo vandi wapi na Kindobo? Te na vandi na OCC. Na OCC. Donc c'est Daipen mo mbaka wenze moko ndi yango. Oui. Ba wenze moko. Merci go ba mama bazoli ya babi wenze zate bazo benga la bango. L'été soit disposition ya kosala bango wenze po biso to bana ko ya kosoma bilo to na place ya kosoma bilo te basala batongela bango wenze. Merci beaucoup. Merci bana membre tozo pusana wana bino bama ba kolela wenze ezalité na kati ya Daipen bomoli ndenge tozali bisika tozali na bana membre tozo continuer ka masolo na kati ya wenze Daipen mama na ngaye moi to pusana moi lisolo pusana boye pusana to meka osolola o etali wenze ya Daipen mama na nga bino bozolela sete moko bandeko toki bon bazolela wenze zate na kati ya Daipen mais awe ezali esika présentiel président zalaka esika ba président zalaka aveza kota présentiel mais tozana wenze te banda sele mobimba wenze kaka yango awa tozana risque pafati yoka biso mawa biso ba mama to sa po bana baza kuluna te bana batanga ba classe so to teka te bana baza na vie ni sala biso wen mais espace eze belé pesa biso papa na beaucoup de respect to sala biso wenzi. Merci beaucoup. Merci mama baso lela likambo tali wenza Daipen mama na mbote. Mbote papa. Yo beti moi c'était na onini yango na kati ya podcast na kati ya wenza Daipen. Papa toza na wenze te na Daipen toza foma na wenze kotekela te to senga mokonza sala biso wenze to na wenze kotekela te to leli kaka wenza Daipen tala wenze boy batu batonzi esika kotekeza te yango to sengi mokonzi ayokela biso mawa asala biso wenze na ticket bo futa be ticket tozo futa ticket chaque jour salongo ticket mais to mona sort na ngote to ebite mbongo ekende wapi ezokota wapi to ana posa wenze. Awa tozaka kawa na mama mbote ya mama.
biso toana eloka koloba te biso tolelaka wenze basalela biso wenze totangisa bana tofutela bana mibali misala eza te donc koteka biso bamama batosimbi bandaku isika oteka eza te kobengana président asala biso kaka wenze donc yo moto osimbi ndako na yo nga muna asimbi ndako nanga mpo naateka naasunga naasiporte bana yango wana tosenga kaka wenze basalela biso wenze mpo toyeba ndenge kovivre na bana mekanoki babi bourgmestre azolengela esika moko kitoko mpo na bino me biso toomona yango te basalela biso yango te esika yango so bourgmestre azwa biso toyebi esika yango toyebi yango te seke basalela biso mpo tomonaka esika yango oyo te mpo biso mpe tosungaka ya biso podcast télévision bamama bazali awa bakobeta sete na oyo etali wenze eza esika te bazobenga bombote mama mbote papa na ngai tomona ozoteka bapipili na yo awa babiloko ebelebele toteka bapipili na batomati me elo moko toza na souffrance wenze eza te mo basoda bayaka mpe bapandi biso me tosengi leta asalela biso nde wenze daipeni awa me kasi toyokaki bourgmestre azwi mo esika moko alengeli mpo na bino me bino kaka bolingi kobima be libanda te nano tomoni esika yango toyoki kaka me nano toyoki nano tomoni yango te mwa liloba mama papa eloko tozala yango mpasi wenze eza te tozosouffrir chaque vendredi mercredi bazobengana biso lokola bambwa biloko na maboko bazopanza basoda bandekoli biso tozomona mpasi bourgmestre asali biso wenze te yango tozosouffrir biso moko tozotangisa bana classe bandako biso moko tozofutela bamama tosima bandako bamibali baza te tozosouffrir ezali bongo mama na mbote journaliste balobi bino ka mibali baza te bosu ndezo tokea makasi totangisa bana tofuta bandaku donc ndezo twana ordre tozala desordre biloko toteka totambwisa neti boye biloko na simi na atambwisa ka balabala place okicha yango eza te wenze eza te bakonda mo bate biso likambo bapolisi kasi ko bafandisi biso topemi mpe te mpo totambwisa kaka tovanda te na bana classe tokoka te toza na seleda ipene batele biso likambo mpo tokoka te mekali bofuta tike tofuta chaque jour tofuta chaque jour nasalango leta mpo salite ezala te chaque jour tofuta tika leta mais ordre eza te toyaka na désordre. Merci mama bandeko batolelawa na oyo etali wenze na kati ya Daipen bomoni tozazaza vraiment bele bana mama besoin na biso na kati ya wenze ya Daipen Montréal sunga va bandeko bazwa vraiment wenze bamona vraiment wenza Daipen eza bena prince eza vraiment na kati ya prince mama batolela wenze zate moko sa boni nezate lobia mutuka pe ko kozwa bango e bomi bango pe sali makambo tout bele bana mama tozo continuer ko solola na ba mama ndenge sengeli ko beta mo asete ne bazoteka wa ndenge bazalia mwa liloba na ye ndenge bakoloba ndenge tozotambola bana mambo ya ko beta mo asete ko taba mama na o etali wenze ndenge bazalia wa ndenge bavandi ndenge bazo koloba bino mo boki ndenge bazali kolela na o etali wenze yango tozana bango wa mbote mama mbote papa olobi nini mama wa pona likamni na mbote awa Daipen wenza Daipen mekano ko biso ba difficulté ni obino bozokutana na kati ya wenza Daipen papa biso atoza na wenze te tala na coup de position na vandi pasi na pasi lelo ko panza lobi ko panza toza na wenze te susi na biso eza basalela biso wenza tana kintuka tokolanda ka tokokende papa susi na biso tala ba mama ndenge ba anyoka ma esika koteke eza te yango tovandi boye biso tozwa mibali na charge mibali bakufa batikela biso bana sikoyo biso wenze te tokoliesa bana ndenge nini papa nanga susi na biso eza kaka balukela biso wenze bino ne bobokola mibali tobokola mibali mpo baza na misala te bobokola mibali tela na telema tobokola bango mpo misala eza te papa avandi na ndako bana ntongo ti pokwa nga mama na ye na wenze sikoyo fale naliesa bana na ye me mosala eza te soki mpe boza na misala bopesi mibali biso tokeva na ndako antake kongo misala eza te biso bamama bato tozobundana yango tooliesa bango na bana na bango. Merci beaucoup. Pe tozozwa bango mwa liloba baloba mekano koloba
bakomisation babe ba gouvernement po tolembi kopanza wenze chaque jour tolembi papa batalela biso tovotaka matembela simandako atala biso sute batalela biso makambo eleka wenze de chaque jour kopanza tokoma teka na mabele biso tobokola mibali est-ce que mobali nanga lokwa za musala te na koko boya libala na bo malibala na bo bana za musala te il faut nandi maliba pona ya kondima un jour za musala pour le bino neka bino kama mama onze bozemba soki papa si makangu bana bakimi so bino ozi bana ba minene eta bino batu boko yema banzemu na bino bana bako minene so papa mama azui makangu mais so papa azui makangu bana bako bubuka ndenge ni bako bubuka papa tozela misala te toteka na biso na wenze ndete toteka awa kopanzi na kopanzi toteka na biso biete tolinga basela biso wenze tolembi imbala bakupa biso na rami mibondo tobonga ba biso moko nzamba Israël tosala ndeni papa baya bayasela biso wenze tozala mibali te imbala bakupa na rami mibondo mama basolo bambote mama wenze tozala na posa wenze bino kozala posa wenze kaka wenze kotumba biso bamesa wenze kaka d'accord merci tozala na mama bazosola bazoloba kaka na wenze ya Daipen mbote mama mbote papa awa toza na Daipen toza na wenze te tozonyokama tozotangisa bana kolia tozolatisa bana kaka biso moko mibali misala eza te misala kaka pasi yango tolukaka boye po tobokola bana wenze eza te chaque jour lelo bapanzi lobi bapanzi totekaka kaka na pasi balukela biso solution batongela biso wenze po tozala bien bama baleli batongela bango wenze pona bazala bien na kati ya Daipen mama ndenge tozolanda merci na bino bana membre bandeko balandi ya biso podcast télévision tozana bino ensemble bomoni totasi bino na kati ya wenze ya Daipen bama Daipen baleli mingi balobi wenze zalite moya kotia bango mwa maloba donc ezalite mutakolobela bango pona te wenze salima moto azalite yango ba kobeta mwa 7 pone te baloba mais liloba suka bama ba kolinga mingi awa mwa makambe bele na biso podcast télévision bomoni wenze yango wana ndenge zali ndenge ba ndenge bazo tambola toza vraiment na kati ya Daipen ba o ba yebi wenza Daipen ndenge zali eza penza mingi bana membre manaka na biso elingi koma penza na suka tozana bino ensemble na kati ya biso podcast télévision yango ete Montréal manaka na biso ekomi na suka bomoi ete tozo kotalisa bino wenze ya Daipen lolenge nini wenze ezali lolenge ni wenze otambola ndenge ba mama wenze bata ko souffrir ko anebite ndenge ba beti sete ba biso kimbule beti bakimaka sombule beti bakimaka motamuta kimi so pe ba yupe note ba panzi bango bazoluka etika kitoko pour te bakonzi bacha na pesi un grand merci na boss Roni Malundama na pesi un grand merci na Jackie Malundama Yannick Malundama na bosanité papa le manteku azali wana na pesi mbote mingi na pesi mbote na mama Rita na Faransa na pesi mbote mama na kosaka liboke fai merci beaucoup mama tous ensemble na pesi merci na baboni nyoto ya podcast tuka zama batela bino kimia kota bino kutemba la baba mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela